koyiba mundele eza différent na mutu mwindu mundele ayiba lokwa pourquoi fulie afio mpepe détournement mwindu soka bandi oyiba 1 lobe koma 2 4 abatimbeli te tiako koma botena 1 ya ibi 9 faut me ko ya RFC mais au bomba tout est vanité tala batuluko ba Michael Jackson lokuma sala mona ba millions de dollars ba milliards lelo azawa pena acha mukia kota mabeli koma papa moko apiaka 95 ati lelo piaka aza tambola nekenge tout est vanité le coup m'a fait mon côté comme c'est un polio chola batu bazaki na fête tant fait reçu l'homme qui na ton moni bango na pembe na roka sina bagini na fête c'est batu bazaki belé keba mukili tambola nekenge. Mbote mingi bandeko balandi Gwent Night Congo TV, chaîne de référence. Eza yabino Bob Bukasa liboso ya caméra. Donc lelo na kozala ngai mon côté na kozala na moko ya ba pasteur Toli ya Peter o bino boyebi pasteur John toko solana vraiment makam o etali ba réalité ya mboka pe ba rumeur mingi zo s'est passé na mboka na biso sans plus tarder na koyambela bino vraiment votre humble Pasteur John Tolé a pété. Mbote Pasteur John. Mbote mon frère. Pasteur John, bonne santé. Base, kuna, basung barate, nzamba la grâce. Vraiment, à côté santé, je défends chaque jour. Mon frère, si vous avez la santé, ok. Combien ça nzambe par jour? Vraiment, côté on a 5 sur 5 rien à dire. Si on n'a rien à dire, donc, côté on a penda kolo mokili umela. Pasteur John Tolé a pété. Vraiment, osa. Moussa Nzambe Oyo Batu Balandara vraiment partout. Soki Nathalie Boss Suprême, elle s'épellera vraiment notre travail nayo, le patron de Gwent Night. Au Koki Kopé sa Tolini ni logo aye sika na monde Oyo internet, chaîne Oyo fungwami sika pe ezo senga ba fort par appui na conseil ni européen. Te zaka soyez les bienvenus. Mokile kokakate. Mokile pe zangakate. Mokile koksaka nyos. Tout est permis dans le monde, mais soyez les bienvenus ngaye. Azana patience, azana komi kitsa, assez na travail bazo sali la pe azana crédibilité na batu bazo sali la pour musali kini malam. Donc lelo la plupart ma misala na biso surtout ba africain. Bazala na moi e bandi la fungola motema pona ko batu basungaye makambo kini. Tango komona récite bandi kaka ye moko wana wa taki batu basali la motema mabe kotina batu bazo sali la. Oh non, te sali boete yo zo bozo ba komona soka pesibino obo mérité comme si beaucoup kanina e nde mabe ya mukili lelo so tel mukili zo beba likolo ya compréhension ya satate sata za kolo masumu yangana yo nde to komina mutema mabe so zo kwa coup de pouce likambo za na souci nga makasi ko la mufanga 5 heures pona ko sungona likambo tange ko sale mesime bando mona clair bando ko sanga sima ko pona bato ba yebite o banda suna ba ngomena pesa ngano nde to komina ba professionnalisme to mata o boyinga. Pourquoi ayebi vérité nanga komika kaka or kaka na tango ngolbo yanga ocha muto asima po bando la sebo mata ozusu décadence ndo moni ba produit belé bima kitoko tango bando sala succès ezongi suma be tango batu ba ini ba changer o te batu ba na compagnie ba ininga nzongande yo moko bandaki bien oro tango na go batu ba sepeli pe kende olingi o tricher na ko tricher o baksa et bébé c'est tango ba ini o enfoutement o moni place makambo zo bébé la biso partout mon frère na zo bano partout lelo tala batu ming ba banda na partenariat bien na 4-4 ka déjà ya comment bato bandi na association qui bomoko ba biba ko kabonate ba comme na 4-4 likolo bomengo boum ebeta kanu landa la plupart à nyonso kaka de gawana on a zebisu parce que comment mindele ba ko sala 20 ans 50 ans ba kabonate même mutumta sel tu fera na par na yi biso ba africain sala kati to sala kana lokosa ko koma nani na pile nani pesa la nini comment muninga soki asali au coup de pouce na likambo e matisi yo o pesa valeur na niveau likambo sala kito bandi ko choleti na zéro pa bima pamba po bima lokumu na te soso comment on a loba ba dégâts. Là on a dit mon frère le kumu ke banango et quand ça va te belé na danger quoi ça va te belé et quand ça va te belé cimetière et lui ça va te barankin et quoi ça va compagnie et belé au boko ça mal gérance te mutu moka bima les primaires gaz alcool en foula trop gagner or au risque de tout perdre bao ba sungara yo na likambu ba yeba seke pona kotombola ochola ozumoni ba pusani ba koki obengani o luka batu ba yebite posa na bango lia la susu bango o na kolika ko bandelo ka kakese yebanaki ezui cadence na te sans comprendre ndo mona biso chemin ngona toza ebele ko banda na wapi na politique na wapi na église na wapi na misala na ba compagnie ndo moni danger ya vie o to comment ko sa o ngaso na komi boy basalela nga likita po ba etufenga baboyanga na bonga
bakota réunion babebiselanga dossier or babebisa te yondo nazo biso makambo ya vérité et puis batu bazalaka soki baby se retrouver comme zéro de souci et mais trop tard Comment condamner baba et mission comme na souci soki na yebaka trop tard nazana ndeko mususu ebisanga lobi ndeko nanga moko boye asomba mabandako ngam tunashiraka pona kucha batu mais mbongo ezokota bande kofutanga bien ebandeli tango ewumela komona soka footing on dirait perte siko ya komi na idée nini agomaka ye akomosala 2 à 3 ans sa futa ye soka za ko futa ma $600 par mois komo pesa ye 100 pena sango va pesa foleka 4 mois pa pesa 600 mais mbongo ezokota $3200 par mois beta calcul motema mabe ya RDC siko muto na pa yebi ba magwinyo sotu ya fois sala kana ndenge ko so fundie na l'état et ko percuter mais siko mutanga zo bananga pasa na funda tote so na permettre afunda tanga ofunda makambe bebe pe mutwana na ba retard sana ngokuna ba ko kangi pa ko botole ndako na to so comprendre siko na voie normale o muninga zo senga pare ki perema ne fiske na ye azongelo kwa jaloux so ka fundi e bebe yo banini wana mutu mabe bo mafinanga ndo moni berer na biso tolingi ko kache nyose bimeloko biso bakolo nango or yango nde tia biso na dégâts tokomaka na ba danger na suka mukile linganga te nzambe na ngati kanga nga soki na yebaka bato ebele batambola na si je savais quoi berer na bango mon frère okotia bomengo mukili kaka te tokuta tokotika lokumu nini ya milliardaire azaka nango na kombo me na bidja simbaka na maboko nyonso te tant que mutombonga kufa reste ba cheke ba millions na cercle pas que la seconde kasaka mon pas au côté tout est vanité est-ce que muto comme milliardaire aller à 2 kilos par jour que les kabata pierre ande ba comment ba 1 kilo ou bien mutom tala soko za mutu atosana ba titre tina 100 tozana même caractère même conduite mvwama akotaka toilette mvwama subaka mvwama lalaka lotaka mvwama selaka ba bêtise mvwama pentaka nete so comprendre Pasteur John on comprend le bana yangwana soko mobola pe asalaka makambo nyonso ba pato basalaka olekinga na ba titre ya mbongo pona ba privilège ya kosala makambo ebele mais yonanga toza mutu moko soki patron ba somba ba voiture mobola tonga zaka taxi bis iba mati transport ezaka ka voiture soki patron ke ba voyage na poto mobola soka ji balinière amati quand même na liberté to na Mariano aketa ba Kongo ezaka voyage soka laina ba condition ba mbeto kitoko na wala na mbeto kikuku etangaka mai ata likole toko azaka na kati ndako kufikisa pa na ye soki mvwa mazana ba mbongo asomba ba 10 étages azana ba millions de dollars cha basi ba mbaliasi makamebele mobola pe azana mwasi moko o azalaka biloko ata ya salité mais azaka na mwasi pe na bana ba vivre na ndenge ça tous les mutazana catégorie conjoncture afinza ba pesa ye o lekenda na be force ba titre belé mais na makama vie bo ndenge moko to pe mazelo moko corona be yake poni ba patriotique bango bo mababul po ba pieke ezibisonyo nyonso pesa via mutu calme na vie na pesa conseil kochola kandengi ya mutu kutite soko ini éviter ye mekotamba na kombo na ite pas que la manzam ti azo répondre invitation mukili na kozanga yo moni pamba alingami na mutu moka tiki azala eloko asenga tine kendaka fulu oya valeur to komi kota fulu so batimbeli bazongisa ngo na ndako soko moni mutu bochola ke na quartier azanga tina bolole menzama zo permettre à se prendre na babona ne ana mission na necessité sundola conseil yango Pasteur John vraiment tole apete ezokota nasi ekota suprême ezokota vrai dire bon excusez vraiment téléphone nanga eza éteint fallait que vraiment na solo na bato ebele pe mingi bazola na émission pe mingi babengaki ngai basengaki Pasteur John toli apete lokola Kapimbui ma tante chérie que j'aime tant pourquoi pas Deborah Lukoki pourquoi pas toi on a bengi na kombo ya Robles Muscador wa Matamba mobala Laura la patrona Chambouyi nalinga na lobelo komoko eza très important Pasteur John le lot tozomona ba noir ba komi maltraité na monde et jusqu'à ce que ba bomi noir moko OK au senti ba noir tout ba se révolter et ta que toli a pété au sepel na art wana to toli ni opesa biso ba noir to sepel na ngote bon moni biso ba tumwindu to sa batruwa batunyos mais mutu mwindu azalaka na mwa kitesse moko boye ya incompréhension par rapport à la race nyos ngape na mutu mwindu na zebso vérité biso ba noir toza bien toza na boboto bolingo africain eloko ezane malam ana boboto mobola ya mutu mwindu ezanga mbongo mutu mwindu atazana ngo tote azana maboboto kozana batu pembeni boza na ndeko moko azaka na mbongo okabela ne bino te moseplaka bozala pa na ye bo vivra na ye mais apesaka bino kolia mais tazo kabela bino te bobonga mutu to azaka to vivra na yo batu mwindi bazaka kwa ba fourmi
ba fourmi jamais fourmi afanda imoko na ndako poko mema lipopa nzinzite eleki kilo fourmi azakana ba na mama le ki batata mwasi soka botate ube batambola quartier mo pona kolia communauté PC za la pepele mu secrétaire za la pepele ube mu secrétaire cheko oba kufaka na ndako mona ba fourmi bazanga mikuwa ba sanga pome wana amura ba africain mindele ne baza ba égoïste balinga so sana bomengo yeka na mwasi ne muto salati soki mona tatale ki aye mona tata mwasi be mama na ekufande ko manwa kaka biso ne to za so sana mane fils que mona taka talaka africain chambre salon yona mwasi me namba na batatale ki mama bokilo azawana na ndako moko bobima 8 personnes et ce m'appelle normal kaka ezate chaque chose c'est partement mais biso ba africain to za na moi retard nazo bano makamamike to na retard ya complexe d'infériorité ti lelo ato aussi ça ba classe tina 100 race mindele liboso na biso to za na complexe ebele mutu mundu soka moni mundele akoma na ebakate likamyo so mundele bisaka mutu mwindi ndima bango mbangu amen évangile na on comprend nango très bien et puis mundele ko kotsa bino rando bobomani ya bimi saint sauf pena suka ekamusiye ti lelo to kanisa na tango akala ba sere ba 1800 na ba 1930 nde makambo ezaka tam tu to kana makanisa na biso faible to zaka na basse classe ya vie par rapport na bango lelo to komi évoluer na monde partout dans ce pays et il y en a quelques-uns au ba se révolutionnaire biso nyonso so tali catch mutu mundi devant mundira zaka complexé nazo bano makambo free ata tozo bari e koma bongo et puis nakamo mundela ko kotsa bino ranking boboma nazo songeli kambo boboma ni pe pour rien o yini muningo te talaka mutu kwa Lumumba akufela na Congo baboma na mboka étranger te na pays na ye mindele te mutu baboma Lumumba batu mwindu o baya bakina baboma Lumumba mindele babika kwa accompagner ndenge na te soko parce que plan ni projet ni mbongo ni ba pesa ki po mutu azo na biso ki mon frère Tozana tile ngaka nsama kamangele kaka lelo fanda ta na compagnie oyo kaka mutu mwindu azo gérer etambola kate ce mundela za babanga kay makasi pe makambeke na ordre ko iba mundela za différent na mutu mwindu mundela iba lokwa pourquoi fulie action mpepe détournement mwindu soka bandio iba 1 lobe koma 2 4 aba timberité tiako koma botena 1 ya ibi 9 faut me quoi RFC mais au bomba un africain bon na démocratie tala Afrique na biso batu mwindu démocratie ba pesi to bafua to débordera limite to bandenga o saila ngote biso ba africain to benga mabongo do africain pe simba fo fimbo la ndeka lokwa tangwa tipo nazo bano au monde africain tanga si sa classe mazana ben tesel moko boy ya on peut côté même tina ba américain bele bazo ko évoluer ba ngindi pe ko le kamindele sona ba sport ba makambe bele mais sur tali bango kaka na comportement balabala ba un peu différent na mundela ta za voyou atanga te azana moins respect moko ya moins ya ki civisme ko le kamutu mwindu moi civilisation nazo bana makamamike na oloba ni contre ni pour nazo pesa naza mutu mwindu na yebi degré to zalela na privilège to lingara te batika biso kwa cadeau et comme rabombi mundele a moi si ya jeune fille ce maman na pesa privilège a ifeka na munoko ato sa ka monte souk privilège a moi na moi si mutu mwindu pesa maman lingika makasi aka na zeme sanga mobali balinga kinga mingi na memela bango zemi oh poko mpa makamna loba wana tala mwana mutala mundele bakotikele bomengo depuis bon mwana soka kolie mobile okomona la plupart na bité nyoso ba parfait misu ba beba rapé mais rare omona mundele ka gérati assez azongi na musala papa ne akangi biso batu mingi soto ko komona ka papa akwa sa compagnie bima drogueur akwa sa compagnie basi ya tapage mindele pe basaka mais biso za tous débordé na pe so ba périmètre tala ko bonga mutu mwindu azana ba fantaisie ebele ko le ko bonga mundele mundele ko za na 1 milliard de dollars mais so tali comportement na ye o vivre le ko la batunyos mais mutu mwindu za 100 millions de dollars 1 milliard tate 100 millions de dollars modèle ko vivre on dirait muta comme milliardaire numéro 1 dans monde à cause de la yemuka payer 7 voitures ya ba voiture ba Lamborghini ba Ferrari tout n'a rien à voir avec qui or ya tamba kana voiture moko o personne bien si ko kufa ta saka nango mais sombi ende dans une banque c'est une intimidation miss mais na makambo se pesa ka pante n'était so compagnie qui africain et banda matina mindele tala nord américain o yanginda na mundele américain nginda comportement dans la noire américaine Europe nazo bano ba périmètre soko ndiminga bien na loba na avec modération attaque noir na yebi otoza noir ngaka accepter mundele ko pese bande ko bana basi ba camarades ba ko vivre bien sans motif quelques-uns bazan ba bêtises mais rare sur 100 au moins 10 90
nordique camarade maintenant africain té soit camarade ba comme basi au bimana bango nyos to le pété pasteur John vraiment Marambolobi eza solo c'est très profond parce que complexe il y a infériorité eza ma casse na biso ba noir ya ngwana moni pe ba mindele pe ba jouer pe na complexe ya supériorité na bango ba luki ba faire maltraiter les noirs mindele banga relaxaka ke ba yebi ko leka biso eza pe complexe eza complexité eza droit ya privilège au bazwa depuis mokile salima on a souffrir n'est pas dit que bango ba leki biso na nyos ba leki biso na ko découvrir makambo lelo soki mokile comme émancipé fungwami technologie assez avancée na lobité pona loba ba nord pe ba ko sala mais la plupart de mindeli comme avion mindeli ba bateau comme na niveau yo yebi et puis na makambo su ba nord ba sala eza pe kaka mais otanga maka penza te po minde bazo monopole ko za supérieur noir ko otanga na ba grado e belé ba chef na compagnie mundela ko otanga te soki na compagnie ba pesa mundele valeur ko leka mutu mwindo ona je so ndiminga vrai eloko ne utawapi lelo ko mona mutu mwindo aotambola ne makolo tanta tiki voiture soka liki bani openda pia kera so kem mais mundela ta sanga mutu ka so tambola makolo liki bani seka tiki mutu ka zo betane ka tour linga se pila tambola makolo comment to kansira mindele kama malamu ata za pia kera race na bango ya kana ndengwana ko kelela mundele za kana susi makasi ko leka mutu mwindo ata awa senga mutu mbongo na lingala to na kimongo amona ko ngo kanga vine ndoki senga mutu ka mbongo na français ko comprendre rapide non il souffre faut les aider tu vois donc il va senga na français makamde comme il mais pete remarquez moi na mobulu na français ba piake faut tité mais moi na zotomba na lingala ba yina ke makasi ba ni ba latse milimo mabe. Vraiment, Pasteur John nous a la raison. Pasteur John, tout qui est dans la deuxième étape, il y a question la biso ami balé zali par rapport. Il y a n'enge boss suprême aloba qui to sur la vraiment malgré tout téléphone et kangami ezala bato belé o ba komale akibiso ba pesa ipena ba kombo na bango bazaki vraiment na besoin na émission lelo o pesa bango pe ba dédicace n'enge balingaka o makasi kasi balobi boye makambu oyo ezosionné na mboka na biso ya ba sex type na ba sali na nzambe et surtout ya ba viol oyo to moni lelo pasteur mukuna moko ya ba comment je peux dire moko ya ba ninga na bino ba sali na nzambe o reconnu pe oyebi monde entier ayebani mokili mobimba pasteur mukuna évêque mukuna aza lelo na prison pour la makambu etali mami Chibola. Pourquoi ça liti anine baroté ya biso to makambu oyo vraiment est acceptable na bino ba collègue na eto ndenge ndeko wana eza question tuninga mais ça n'a rien à voir ngana pesa la réponse pour un selonga aza mosala nzambo boyebi pe toyebi ninyo to koloba malamu to ya mabe ekobakisa un plus to kolongola un plus yemoko aza mieux placé abengama na nzambe ebi tous les critères ya makambo nzambe ndenga tcha ba loi. Il s'agit à peine à aza mutu aza na nzoto na makila na mai. Ça peut arriver. Est-ce que ça mosala nzamba liboso ko na bêtise ya ko le kobo obotang sa komona partout. David akwa kana kobo kuta bomisa mobala batu. Alongwa camarade nzambe tin. Ente so comprendre. David abomisa mobala batu. Pe moi sur David azokanda bota roi Salomon. Et alors, ça peut arriver. Ouais comment qui et ça makamuka les frères ça actualité les kaki leki. Yo baka ke nzambe kota zali ayokela mawa asenga pe pardon atubela kota na temps po elanga nzambe za munene kote na ye kosilaka te samsa toboka misri kola dali na mission nzambe koma kati suka malgré ça na misute mosala nzambe na paye kaka triple respect quelque chose ko pengwa na ye etalinga te moi surtout je le respecte en tant que homme de Dieu o nyoso kola na erreur wana akeba boy ba peka ke ezaka mosala nzambe te na batu ebele soko so yebana ta na quartier na miso ba ke baba dégâts no liboso bato zana mbeba makasi koleka ta loko likomba passer mukuna nde bato nyonso batambusi yango partout or zana masumu bimaki banda jour oye pe bimaki ti lelo za bambi koleka wana comment ba bombi yango bazio ba bimisi liboso comme si maf lisumu asika oye bimi comme si mukili bongo ba chango kama makasi mutu mtana ba document na ye suite ngaka kanzamba limbisa mawana zo yoka azong sena nzela asala musalo bengela ki a continuer o baluka ko pengso basala nzambe po ba mona lokumu ki batari bango ba panza bango basango partout bwana mbeba boko na ba piège puis boko samba makasi nete so comprendre ngai côté wana na rien à dire aza mutu akwesa maki na rien à voir avec moi ngana bakaki côté na nga nzamba sunganga ekoma bongo te nzambe sunganga na mukyo pesinga bato ba yebinga
n'attends na ma crédibilité et comme ça quand il rond point moi si au pesinga na zanae na linga ko leka makasi pona cha misili bandate et même un échec mon frère vie ezamoko mabena malamu nzanza to banga batu te to banga kolo mukilo bengi biso pona suka to kota lifelo na vie ngana tambela nzambe pona koluka na bonga te église eza kaka na lobango bien na to salu nzambe pesa na ba promesse le qui toka après la mort il y a la vie mais na mukili soko tali masumu nyonso selengi même ngaso na zana mbongo na zana on abima na basi pona ka bilenge sanga gu na ngana kota na babar na mela masanga nyonso kwiti pona ke lengi na langwa ki na mbongo nanga vie sengi drink mais tant on a mis pesi privilège ko bema ka mutu na famille na ni revesete na quartier na batama et ça pona ko to sekete nzamba pexinga lo eza contre sengo ya linga na to so ya lingi pona suka na kota bokonzi na tout est vanité dans un clair d'être zo komana ba 90 ans mingi bakoma ngoti kombe bazana cimetière bazaki na bosime bakufi avant lelo ni nyoko selanga na wanga na nzambe likolo bomengo mukila to pesingani na komi nani tout est vanité tala batruko ba Michael Jackson lokuma sala mona ba millions de dollars ba milliards lelo azawa pena aja mukia kota mabele koma papa moko apiaka 95 ati lelo piaka aza tambola nekengi mon frère tout ozomona elo côté voiture ka Renault 4 arenyaka na époque na e abetaka toleme et kenda ba voiture sike bima Renault 4 zonga sima mais prince changeati prince tikala moko série na série changeaka tout est vanité le coup m'a fait il m'a côté commission polio chola batu bazaki na fête tant fait reçu longi na ton moni bango na pembe no ka sina bagini na fête c'est batu bazaki belé keba mukili tambola ne kenge biloko ni ya le coup mo lopi mela muninga pozaki na senga ko pozaki na goût kene na toilette ko maka na solanye kangara solo yo moko na moto biloko kitoko na wese okangi solo mais biloko moko liaki baluki bimi na fosolo le coup moko ta mukili wanga ni so nzambe na suko kosamba ye moko keba tambola avec frame kala te to koma na rompo vie tokotika mukito no pesa rapport na mona patron te likolo bomengo betela tolo mema na cimetière biso to na rapport ka moko to zaki batuma la muto batuma mabe na patron na mobola devant la barre o relaxa bijo za mo pa ko na pe banchi ba ko tsolo lo fele o yeba Pasteur John biso nyonso to pesa rapport biso tout to kende o pesa ba compte rendu na biso na mokili Pasteur John ba imboke belé o batali ngai pe balobi Pasteur John tobane ko sepela mingi tant tobane ko kutana na banzela ya ko kene misala na ba retour na biso vraiment Pasteur John ando lié sa biso batoli na e na banzela mais to mona Pasteur John akoma trop réseaux sociaux akoma trop internet donc parce que azui yango aboxi biso tondeni yango na ba na komisela bon message te eza mutu na mutu azana kabat bate ya bisiti lelo basa basila te elo ko to efoluaka na sali ba seda wete kama di do partout ko kisamba nani abunginga na kisasa ti lelo RDC panzani partout na ba pelo ko la bangola ba Congo Brazzaville ba yebanga bongo a isika na bimelela ezaka ke bazana souci ya mate ya mikolo nde ba réseaux sociaux na ba internet nde profiter ko zango mingi o ya lingi na autoriser abimisa ba CD achela batu bazwa na sana ngo faire na so bango par amour na sala loko pona fraternité na linga ko loba makambo batu bazo comprendre bazonga na nzela lelo na bi souci na bango bazanga na pona nga pe na zo ko voler makambo ese belé mwana ninya ko la tata kisimbi akola kate mais quand même mutu na ya munene vous comprenez et alors donc mutu to azana moi comprendre loba mukolo mususu kama na utaka wapi boy na télémarché na reni passa ba benga na kota na bis to kenda ko tena zane be papa na bisio batu ba mata ba se prendre na ko remarquer na tshaki ba passer na kutaki na kati kaka na ko remarquer non soko so lekitika batu misusu la vie continue donc mutu changer étape le réseaux sociaux libo comme wapi on ne sait jamais mais nazara rapona terre partout à toujours le bas matin nyo yango tant ba rolanda ba koti ba s'abonner ba landi ba mona que tête là présent toujours en cours ngai sengo na ngane na ina ko pesa mutu photo zo vivre quelque chose erreur na itika inza menda salaki ko pera mutu photo te mon frère difficulté à vie mutu senga ngote makamba kute na ngako betelo te poko chola mutu mtazana makamba bomba na mitema soka lobe ko piquer crise yango moni soko si chance ko zwa kanga munoko sunga bonza mapesi nzela soko moni muninga zanga soko sungie te kanga munoko tika ye ndenga nzamba chaki apotana eko simbeleka na ndenga zaleli ndi yango to la pete ouais Pasteur John to la pete to komi ko chiter vraiment moi conseil moko to kozana ngo besoin na ba imboka nyoso bazotala pona moi tant o to vivre ya pandémie oyo ndenge ba confrère biso na confinement tolini no ko pesa biso ba ebanso ole ba réclamer ba vie ndenge zo ke ba mo réclamer ba bar eta ke yo mosali na nzambe tolini no ko pesa biso pe oyebisa ba imboka o ba otala yo église na yo za kawa pipo ba ya ko sambe te problème ezani omoni toli ya clé na vie
ya kokanga ki toyaki selo biso mon côté toyaki selo nzambe to leka na nzela baboti ndepi baboti baleka na nzela baboti bachaka bango soki lelo papa na bina beti tolo za mukolo bongo mama bota za mukolo ndenge nini soki mama bota mama abiki za mukolo bongo o musima bakolo ki mukolo na vie ezaka ka Adamu na Eva soko la nita to beta masolo batu ba umela to tanga Adamu na Eva ti to tanga mingi ba Abraham ba David ba nani bongo bango to bandeki mukolo koma ba wolela ngote toza na schéma o to leka na nzela ba papa na mama meto na mission moko nzamba tshela biso muto mutu silo catégorie na ye ndengo ozaona okutikala ko ya mibalite elongi na yo ndenge na mukili soki elongo ke libela tous les batu baya na mukili depuis Adam na Eva ti lelo chaque mutu mtazana elongi na ye ata elongi saka place moko zo lekanga même mutu mtazana ndenge na ye bokoza mapasa mozana ba très différent vie eza yo moko za particularité na yo frère bako seko na nyoso kokite mozana eloko moko longo na mukili oyo otikala kozala te nga pe na sa particularité nanga na kotanga tanto zoba na commerce na yebite mais na telepete base soki pe lelo na zate na ki telepete nanga eko marquer ka kite azala kite loko moko ezapete ndenge po zano zane loko moko be ata batutu ba lekyo na bozina nini moi ne loko moko contribuer na mukili lokolo zate e bebilo anta que ça ezali to se reconnaître kana vie ko se plera ne longte po ba pesi au bogar na nzoto tala pe misa pichara ngo so po manzako za mulai okomi kwanza ya repo soki a entretenir nyos c'est pas pas na makolo attends pesa ngo faute mais attends ça pas comme ça place bimisa ko copie c'est pas pas na munoko attends ça na mino malongate tanga nyefula ko musuni po dunda a contribuer pa yamba na libu c'est pas là na masoko pa mona na kateme na wesa c'est pesa po bimisa banyenye so umene na libumu tout ça contribuer so so ko kumisi moko boy moko nzoto ko zana manka est-ce que ko sengero ya jamais c'est pas là na mukia baninga on ba chaque fois avant c'est pas na remorque c'est pas là na muta pusu bango tu ba transporteur mona mututu na valeur de base tu la pète là on a ina ko tchaka mutu qualité azangatina te talingate ngata bato batamba na ba football ko ta ba bidon na ina bango te po ba bidon to mona na foot finga bango maboma tamba kenda ko sokola bataki sa sanga oui c'est so le kalibum o lulango o tuna te ke bidon utaliwa wapi tanto ba subela ki ba bwaki ya sokoli ka sina tanga oui so melite o meli de gawa kwata monde challenge to boya radiata tango sana mbongo sala pia ko lula diata o mona ke sofa makasi na fufu elala weza monde mo ya balaima tala zana mwa mbongo ko ina mama tembele nyos mais soko mokate même wangila masa boro zaka kitoko chaka pimeza lebele sakana mokate yo nga nyonso na tala ka ezelanga na zoko ya neti mikromo pe na soki mbongo na komoleka ba mapa na komosomba ba gato ngabi na ende konja na tana pona ko kwena nga na zongela ka mapa na ngeka ekauka na ende konji na betika tour bo zelanga na ko ya tina kosomba na ba futi schéma nete ça comprendre challenge à vie challenge à vie vraiment batebele basepela tango pesa itoli ya challenge à vie on a penende édifier kadon na si boss suprême azaki na besoin vraiment ya lisolo beti oyo ya challenge à vie azana besoin au pesa ye conseil on komi na suka to komi na suka pe to chité pe o pesa pe ba dédicace na bato nyonso bazolanda yo na libanda ya mboka te omoni challenge à vie eza mutu nyonso se prendre en charge ande to za na o challenge yo rôle na yo ngape rôle na nga cameraman pe rôle na ye tozo contribuer na challenge musala zo bezate to cholo ba soko za na voiture ko se pena bota camion te traka pe ba pine ce que ça bien pour ça on négliger ba pine mais comme c'est bien na destination exactement malgré tout moteur ça kitoko bongisa kanyos so se pena pine ou se pena voiture telaka pe essence c'est kabira na za nango na côté na okina ko koma nyonso combiner pe kini to pesa sengo no pesa ka titulaire na makambo bato bazo pesa mukile sengo te to tsholo ba petit peuple bango to bazo contribuer na avancement pays ndeko na ba no vérité linga batu nyonso bazo sengo po vieza la malamu ko bonga ndeza la destinée ya mutu mais ko tcha kimena bato soko za na droit sunga soko za ya na lunga ko za na baleki ba hotelela yo atozo ya mingi te bimisa po na fufu ba santa ki to za na yaya ko tanga na bango ndeza maele moko na moko ningo ki na classe a bo banzo to tanga na salon ndenge ne poste fine moko se au sérieux mais so bazo na ndalo ko bazo dépendre na yo bo manzo to pesa bango fufu soko za engagement ko sunga bato ki tsela bango fufu ba mona ngo dada comme ça makambo susu bango ba forcer so ki na makambo mike bazo ko kati likolo ko zala ndenge nde dégâts makambo to lobaka mon frère. Comment on peut savoir nabikila makasi bako ta femme batonde rafufute babela kwa shoko na sans respect risque tike soto yungana yo na dame na ndaku toti nanga bitinde be na kobwaka kantina ko wanga no père papa bitinde le teta libu mumanka ko botanga ngambo na wanga na kem na zo comprendre schéma kaka mais na biga respect ba parents fo ko tosa conseil na pesi ndiko nanga
Nzamba Pambola, na lela bino tout fort. Vraiment, chaîne abiso ya Witness Congo TV. Witness Congo TV. Bon s'abonner massivement. Et puis on a abiso Boss Supreme. Boss Supreme. Cameraman abiso pe na moni. Chris na yo moko pe na moni. Bobu Kassa kitoko trop. Donc pasteur John ezamba sukate to royal lisusu talaka ka ba te belé vraiment ya chaîne oyo ba sepela ito bandana yo. Donc c'est que to bandi na yo pona sukate. Donc Boss Supreme pasteur John Nabiso eza ya batans temps donc mingi kaka na ye pour atelier za ya makasi ya repesama par rapport à temps. Donc ba dédicace na yo et ça la bien pour ça na ba te belé ba te bambote na ngese belé na pesi moko na la marraine Joël Kalala, moi si ya John Mabaya kitoko na pesi mbote na Zita Kalala, sans oublier Nancy Senga, pe na pesi mbote na Violette Amina Jackpot, sans oublier Sandrine Mutombo, na pesi mbote na Marianne Kojok, pe na sukisi na Nora Bialuse, na pesi mbote lisusu na Yemoko Frère Kapi Umela, na pesi mbote na ndeko nanga William Anona, papa na 14 gosses, sans oublier Victoire Manoanoa, place aux arts, Victoire Deborah Manoanoa, la PSP Mbote na ndeko nangai, Yemoko Marco Bosi, la PSP Mbote na Yemoko Amina Makamba, la PSP Mbote na Yemoko Mimia iko en Afrique du Sud, la PSP Mbote lisusu na ndeko nangai, Zino ça fait la double nationalité, sans oublier la PSP Mbote na Yemoko, le consul honoraire de l'Ukraine au Congo, Faustin Gobea, na PSP Mbote na Yemoko Virgin papa national Ukraine, sans oublier maman Lilila Sanabumbu. Na PSP Mbote sous na Jean-Paul Dounia, ministre de Bagène, Mondo Moussa Hydrocarbures. Na PSP Mbote na papa nanga Rigo na ville, Oumela papa pasteur. Na PSP Mbote sous na Yemoko ndeko nangai Picho Yuma na New Jersey. Vraiment Nzambe apambola biso nyoso parce que kuti biso. Merci à trop. Ouais, merci mingi ezalaki yangai bino Bob Bukasa na mbela ki bino pasteur John tolia pété nenge boyo ki lisolo nenge kendeli ba conseil ya pesi biso vraiment bozala brancher bo s'abonner massivement na Witness Congo TV la chaîne de référence donc na bi ke bozo se déranger bobi apesi numéro te faut bozo wa contact na ye na ba adresse mail. Numéro na PSB 084 75 18 112. Vraiment, on a les labinets tout fort, vraiment, Nzambe Pambola. Merci à toi. Merci, bonjour, numéro pasteur John, vraiment, beau hésiter, à Kobenga, à Yambarae Moko, vraiment, il y a un sabatute, que Birote, à Yambarae Moko. Na image, n'a pas simboté, dans le grand réalisateur que je tiens à remercier, mon ami Piscas, les grandes images, pourquoi pas, à toi, réalisateur que j'aime trop. Papa Nangai Nasima ya machine Bob Bukasa Yemoko na kati machine donc mingi rolobezate le Boss Supreme je vous salue vraiment je tiens à m'excuser à na ba kombo ya baninga ebele o ba benga ki ebele bele bazaki na besoin ya ba salutation pe ba dédicace na bango soki omoni komi boye c'est que erreur mo ezoma ki na niveau ya téléphone ezaki étant pourquoi pas émission Oekoya reçoit vraiment bah dédicace Nabino comme il faut, comme il s'agit. Vraiment, je tiens à vous dire bye bye à tous. Restez branchés. Na Witness Congo TV. Ciao.